Oh, ça l'analyse à ma B pour na faire na attaquer. Bambendre. Ba journaliste a passé. Bolia na combat batumena nenga mabe. Ba mususu bo mutu mo aza pikime mukuse me ko vande la combo ya Karine. Mokonzi la baronne. Asala oni na za mwana ngai na bimisa. Asala oni omona ba fille moko boye. Ba vanda na ba onka po batala makam Karine. Sa Karine a komi pe chanteuse. Boko ba chanteuse. Lelo bozo finga se leo pona fale popa. Lobi fali tanga bongsana na Célios Scrum plus 10. Au sort na bino eza andeni. Lobi fali tanga bongsana ferre. Sort na bino eza andeni. Lobi fali popa bongsana nani. Sort na bino eza andeni. Banda ovanda na peto kongo na masina kuna na bibwa. Soki wapi na ba kongo na ena ona pesa bandal vie lumière. Okoma pe mona bandal okoma pe godondo so batuni o j'habite Paris bandal. Ok, la kisa natif na yo place aux alara. Il pa na bino mi rezala mo kuse awa. Kalo kwa yo. Dans sala kabo ina faninga moko osale mission fingi na kotanga kombo na yo finga ke musicien bona tangi kombo na yo. Na kofinga ote mena tangi komono na lobi osali mabe soko porter nga plainte na ye na vidéo wana na sali wana nga pe na ebite na défendre artiste musicien congolais s'il y a des problèmes entre bango mibale babenga na basala makam na bango ndenge na bango. Omona mutala muki na tongo omona sele au place aliati omona sele au place avanda et ça na bato belé lelo baya awa filmer elo kuna Zoma Kadamo, za venir Célios en la place à Western, on a venu à Célios en la point. A venir Célios en la so côté première avenue direction au côté boy avenue Liboso à venir basser le Scrum plus 10. Lelo Célios azana mikili ba te belé ba comment finga Célios pour na reçoit part. Ya Michel Songolo to pakala. Matiga Songo. Kasongo Machi. Matiga Songo. Bon. Garçon, lève-toi vite. Abonne-toi chez Matika Songo TV. Parle-en ta copine aussi. Vite chez Matika Songo TV. Chenia, Ngouya. Matika Songo TV. Exceptionnel, la lame qu'on appelle Matika Songo Matkas de longue date. Quand même tu sais. Aïe. Ok, mbote na bandeko nyonso bazotalanga partout dans le monde entier. Cela veut dire que Matika Songo et le Ngaba bébé. Lelo nazo enterré comme le Ngaba bébé. Nazo enterré le Ngaba bébé. Lelo na sûr que na bomona tête depuis na banda carrière. Nanga na sala interview moko boy nga moko boy na simbi micro boy. Na lo ba makam na ngai quoi. Sans invité. Na nous sais quoi. Yango lelo nazo loba. Na site nanga Matika Songo Matika Songo TV Matika Songo longa ba bébé lelo longa ba bébé ekufi lelo na komi Yorobo la Chine Yorogank Jonathan cameraman le plus suspect du monde entier na komi Yorogank la Chine. Pourquoi Yorobo na yo vanda Nathalie ke na Rastar na pesa ba vie na lakisa batu neni bazwara 10 francs na lakisa batu neni basimara micro pour ça l'émission na lakisa batu neni banda les arobanda ovanda na peto kongo na masina kuna na bibwa soki wapi na ba kongo na ena ona pesa bandal vie lumière okoma pe mona bandal okoma pe godondo so batuni o j'habite Paris bandal. Ok, lakisa natif na yo place aux alara. Il pa na bino mi rezala mo kuse awa. Kalo kwa yo. Dans Yorogan kaye, Yorobo la Chine, Matika Songo na lingi na réglé. Lokola batu bakondana ngai. Mingi ke
nalakisa bato musala na ya na bato il fallait pas na ya na bango na internet na ya na bango na pesa bango mais lelo ba comment dérouter. Mais l'éducation vient de la famille. Éducation ou ta kana famille à mutu. Tout ça la berre, tout ce qu'on fait ça va nous suivre bientôt là. Ba auto ça là on a YouTube. YouTube les karaté, YouTube tikalara. Oh botamon en tout non maman, c'est toi qui faisais ça. Papa, c'est toi qui as fait ça. C'est toi qui faisais ça. On va te demander. Bolimbi sangaye mon père, ndé ala quand même sous français pero kende na moi kokoso yorobor ndenge zara. Vous pensez que nous les Ivoiriens nous pensez pas vous pensez. Vous allez pleurer bientôt. Vous allez pleurer bientôt Yorobo, la Chine. Matkas. Naïe surtout na moi malobananga oyo koloba que na Congo ba chroniqueur surtout na parler sur ba chroniqueur. Et puis ba chroniqueur au nion so ba ote pananga lelo na ko communier bino. Lelo na ko bannir bino na liste nanga. Na ko bannir bino bo sa mabe. Oyo bo la ça l'impolitesse de la famille. O bo la ça que osa impoli. Au moment na chroniqueur a zui caméra bengi ba master na 2 ou 3 ba ye ba vanda na ba bandi analyse à ça ya musique c'est pas mal, c'est bien parce que on est des Congolais, il faut te promouvoir ba artiste na biso là où il y a un faille biso to la tsake faille moza koto to bongisa soto bito zonga na ba critique inutilement aux sala ngo po okumisa mesia mususa sepa na marambo yo sali ya muntu. Mais non, c'est injuste. Nous tous on est des Congolais. Au moment où chroniqueur a vendu ma babandi non a bandana le roi a fait rigoler Jésus des nuances. Carrière il a fait rigoler bandade depuis BCBG 4x4 tout terrain. Wana tangazara ki wana il y avait des JB Piana, de Wiranson, d'Adolphe, de Didier Masela, les Makaba, Bemeli alias Venanga Mochoa, Afande. Batitina Al Capone, Maradona te Batitina. Comprendre? Faire rigoler la sali carrière n'a pas, je dis des nuances. Maison mère, Mikili, ba vita imani betama ba mère vocale. Et betama na parcours na ya sala, ce que l'on ba nzembo nyonso. Oyo faire rigoler a sali na carrière na maison mère to ba vocal nyonso. Izaki na ba bêtise te, izaki na insanité te. Abanda ça la vocale sera sali vocal à frapper. Faire rigoler longue maison mère à que le macri. Ba sali le macri na bango. Ba JDT Molopoe, ba Bill Clinton, ba Serge Mabiala, ba Lomwara Javan. Ba sali plan na bango. Et simbité ba pantani faire rigoler quartier latin. Pour na content na e faire rigoler quartier latin on a série on a déjà fait rigoler na fallait pour pas guerre quartier latin maison mère faire alongo ngirengere premier nda kuna na bandal oh vraiment na lar na e na bula ba oti ba sola bien azunda kuna coin bula dans so bimiti na nda ko étage wana deuxième parcelle première parcelle deuxième faire nda aux ala wala faire rigoler za mission Moko ya mnene, monsieur talentueux de ces pays. Jésus des nuances. Ce qui a bien yemba. Au fond de ce raisonner. Et surtout, ma père Nabiso, que son nom repose en paix, mon grand-père. A tout n'angai. Pourquoi babenga yé faire chair d'épaule? Ngai c'est babenga ke chair d'épaule. Wana non naza journaliste était. Naza na nukutu mwana. Non, nous avons habité un jour comme journaliste. À tout ninga pourquoi comme on dit Bruno Sabana que son âme repose en paix. À tout ninga pourquoi babenga kae fait recherche de pour n'habiter babenga kae fait recherche de parce que s'il chante abimi sarabab babadon ba poil donc ba chaleur nanzoto ba on a ba poil comme tellement senti bien minga que mi chance yimba. Mais les lieux comme écrit à bâtiment basangani bandi na bango ko finga faire rigola lokola ngana bina za Yorobo la Chine Yoroganki
nakofinga bino te me nakoloba mabe na bino obosala buzoba. Et puis lokola bazokangisa bino bazobimisa bino nga na kokotela mututu obi bofinga bakangisa nga pe na yoka na ndeni ezalaka et puis nga pe babimisa nga Ferregola pa babimisa ngai Fabregas babimisa ngai Bill Clinton baza babimisa ngai bato belé baza babimisa nga biso to travailler musique to travailler chronique musicale na ba internet on n'a pas ingéré les gens ya mama be bongoti biso to lobara fait des sociétés où ils sont réels matika son akobo ya mutuma boya œuvre na yi esali succès te menandenga bien mais sans kofinga mutu ba aspect physique na ye ba na aspect physique na ye na finga ngoto na finga ba parents na ye non ba chroniqueur au Fabregas ba chronifuati voilà tala ce que zo la que boza ba chronifuati vous entrez de prison ba okanga kanga bino parce que bolingi ko finga bla 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 bo finga pe boira les loti et belé bo finga rana bo chez les parents bo lira fufu atate mamé na lobi bo Yorogank la Chine aye matika songo Yorobo la Chine Yorogank na ye déjà cela veut dire que ngala bando sala kabo na faninga moko o sale mission fingi na kotanga kombo na yo finga ke musicien bona tangi kombo na yo na kofinga te mena tangi kombo na lobi o sali mabe soko porter nga plainte na ye na vidéo wana na sali wana nga pe na ebite na défendre artiste musicien congolais s'il y a des problèmes entre bango mibale babenga na basala makam na bango ndenge na bango. Omona mutalamu ki na tongo omona c'est le haut place à liati omona c'est le haut place à vanda et ça na bato belé lelo baya awa filmer elo kuna zoma kadamo zo venir c'est le on la place à Western on a venir c'est le on la point on a avenir c'est le on la so côté boy première avenue direction au côté boy avenir liboso avenir ba c'est le scram plus 10 lelo c'est le yo azana mikili bato belé ba komo finga c'est le pour na reçoit part ya Michel Songolo to pakala tango Michel Songolo pakala on a yozo zui la part na ye yoza rata tango ya rana seleo ba musicien congolais ba créer akabeuse ba musicien congolais ba vivre na polémique mais l'ande la polémique na bango bien mona ka un jour ba yoka na bazalaka bien bino bato bokota makambo nande botikala na soni sko lelo bozo kota lelo bozo finga seleo pona fale popa lobi fali tango bongsa na seleo scram plus 10 au sort na bino ezandeni lobi fali tanga obongsa ferré sort na bino ezandeni lobi fali pupa obongsa nani sort na bino ezandeni merci fali pupa dicap la merveille na ndengo kenai matanga ya Yorobo la Chine olela ko la ksa biso ba chinois que lingara biso nous les chinois de Kinshasa ya Congo biso c'est le scram à Salmarambe belé na mboka oyo c'est le scram à binisi monde entier lelo partout ba Côte d'Ivoire ba wapi ba pays africain nyonso ba beta ko imiko ba beta ko imbiko ba beta ko imbiko ba beta batterie ba Bill Clinton ba beta mais lelo mona mutumo la muki na e chroniqueur mo ba wando finga c'est le opo azara mutadika la merveille bilo bokanti fallait c'est pela non ta Lelo, le king, fallait pour passer numéro 1. On a qui ça m'engage que moi. Le king a numéro 1, Lelo ya Congo, Mouta la Tanzela Ndole. Après le king, il a Fabregas Maestro. Fabregas a mis cible awa. Ou kaba visible, ou kaba égoïste, ou kaba cadeau, ou kaba témoignage, ou kaba moupé. Oka mon Paul oka banzimbo izana bo savourer mélodie bo savourer parce que disque na Fabregas Maestro félicitations disque na saliango t'es n'habité 250 balles disque on a pour Fabregas salango bon il doit récupérer son argent il a fait pour appeler sa biso la bonne musique. O salamanano te meka ko salamanano te na Congo a côté ba studio bien ayembi vraiment legi ayembi o eza ya makasi mingi apesi le meilleur de lui pour kara musique congolaise et bimalik boso ekende
Lelo la moke battement bobake ba pirater. Ba pirater banzembo. Congolais zo pirater muninga na congolais. Poliaka 1000 fois mutoki muninga sali. Au lieu de pousser au coup de pouce, 250 000 balles, les a atteint 125 000 balles. Ils ont atteint. À ça, les 125 000 balles, pour ça, la disque à la nyonso. Mais les lots, beaucoup de piratés, mon n'inga la mino congolais. Pour aller à te, ok, bobo ça n'est que Jay-Z, Brian Bazarna. Sans compter Villanova Light Music Naya Futarabango. Sans compter Bandeko Musube Bala Simanae Baliara na Mutokinae na 10 francs Nenga Kuludimba. Merci à toi Fabregas pour la parcelle 40 sur 40 Pesa Kingai. Merci. Ngana Loba Boy. Non ciblé ba Kronifouati. Cela veut dire je vous cible sincèrement. Vous là, n'entendez pas comme on a bien à la prochaine occasion. Je vous cible les Kronifouati. Les Kronifouati, je vous cible. À partir d'aujourd'hui, au sala analyse à ma B pour na Céléo, na otaké. Au sala analyse à ma B pour na faire na otaké. Au sala analyse à ma B pour na Fali na otaké. Au sala analyse à ma B pour na hériter Watanabe na otaké. Pour na ba misenio, ce sala analyse bien, je te permets. Mais il y a ma bé ko sala ngote. Et puis bino bato bozo finga ba musicien, botika nan. O fingi musicien ngala luko na betao. Yorobo la Chine matika songo. Nana kanda makasi quoi. Na boa mutute. Na ba ile lona bete la bino mboye, na bete le bino mwa katamfumbwa. Na beti bas Weston na se na chelich na che ceinture na bimi serie. Menzo na Yorobo la Chine populaire. Matika sont très fâchés contre vous. Bambendre. Ba journaliste a passé. Bolia na komba batumena nenga mabe. Ba mususu bo mutumo aza pikime mukuse me ko vande la kombo ya Karine. Mokonzi la baronne. Asala oni naza mwana ngai na bimisa. Asala oni omona ba fille moko boye. Ba vanda na ba onka po batala makam Karine. Sa Karine a komi pe chanteuse. Boko ba chanteuse. Karine a comme bête ba 1 million de vies na banzembone. Bo ça la pète. Ka kotonga moninga ko ba Karine c'est ma fille. Benda koni yorobo. Atiti de mope. Tole kaka bango na tina. Yorogang. La Chine. Matkas. Le roi Bolobarake na sila. Bon, na préféré qu'aussi la na banda ko profiter si qu'on a ba succès na bino ou fini na profiter na succès na bino kasi po na sila. Po na sila. Et puis na routine na bino bo consommer cible. L'album du maître Maestro cible mise en jour. En tout cas bo consommer ango c'est très bien fait. Basali yango kitoko eza na ba qualité nyonso soko tchozoka jason ozoka ba mélodie ozoka ba parole ozoka dans tout Mimish Bass ba Fossette mon ami de longue date venanga popolipo tala lelo Fabregas Alaxine zela batunyo so ba komi popolipo batunyo so ba komi tibo qui n'est pas Mimish Bass mais eza le komo po mutalaxa ranzela za akamoko. Merci aux premiers soins. Mikolo nga moko siko boy. Dans Mikolo bo mesano benga ngai Yorobo. La Chine. Arafat de Kinshasa. Arafat ya presse Yorobo. Check. Aïe. Matika songo. Kasongo machi. Matika songo. Bon. Garçon, lève-toi vite. Abonne-toi chez Matika Songo TV. Parle-en à ta copine aussi. Vite chez Matika Songo TV. Chenia, Nguya. Matika Songo TV. Exceptionnel, la lame qu'on appelle Matika Songo Matkas de longue date. Quand même tu sais.